Papa Gianni Aza est né de la famille. Gianni Aza donc maman est donc fanatique né matricule 00. Vous comprenez? Donc via maman les agina maboka fire. Na maboka Gianni. Tala siko mwana mwasi wana perdu na sai na famille abatu. Famille abatu voilà. Obotina mobali bana misato okela mutana ta mawate. Un star quoi Gianni. Gianni so jouer théâtre. Fini le théâtre maba Gianni. Mutute. Gianni azaki mutu azaki aimé. Tala mwana mwasi wana soki Brunel wana tala motema ndoki tala motema mabe. Oko machoko tsamuninga mabilo zatana susia bana ngate obusana banguna mutu. Bah c'est pas ça. Pour stress le relire à la kati. Gianni a otala sikoyo vina yo azaki na ona mwasine mao. So ita mso azaki na mao na poto be bango Gianni ko kufate. Voilà. Parce que azaki moi ba mo musunde to na olinga. Ezana mo musu alingi oka pa moni na bozui ba makambu kombo. Vous comprenez? Alors il faut ça à lecture parce que vine ngezani za na brillanté. Vieux zambala moko. Vous comprenez? Gianni sur ça qui va lecture à vinae ata la pena qui fitir mais nga kuta na makambo donc petit wana nga yaki wana azana awuti na famille pauvre donc objectif à liboso na pote za aider famille parce que azana besoin Gianni te vous comprenez azo préférer kutuki pour neto kai baba sango ki tipo abimana petit ya ba petit ya Gianni ya ba théâtre répétez ça on a sur la vérité papa tipo abimana petit la moi na petit so Brunel wana ndia sa petit ya biti ya bitinda kaka donc petit za la semence à diable tipo ke bula tikeli mwasi lar afuta kurana mai mère na bango asinga ki $100 abino $100 ya ngwana tindela mère $200 wetikali futa on kurana mai oye moment ajouter les $300 tindel mère na bango tipo ya mais na zo ebisa ba moment wa bandoki ozo comprendre balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte tout sala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne mon master mo ça la même émission trop bien Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission, Lokuta na musique. Vous savez bien, Lokuta na musique, c'est votre émission, une émission d'actualité, l'émission qui vous permet à découvrir Makambo et les Kaka, na culture, Yambo Kanabiso, musique, théâtre, tout, toujours pour la consolation d'actualité, les autres les Kanakati, il y a des artistes Nabiso. Mesdames et messieurs, les Kamouya Liwa, il y a Papa Nabiso Gianni Faya, Gianni Faya, un artiste et comédien, Oyusa qui passe mingi. Il y a Koufagi Lobby, Batoubalela qui en tout cas, Congo Mobimba, Congolais Salila qui de Nabiso Gianni Faya. Après le Waba, il y a Moutou, Bobi m'a rebellé, tellement. Et puis mes belé ba vérité o yemoko amba monaki yango mahalo ba yango ezate mais na simaliwa na ye tout le monde va vérité na personne en tout cas papa Tiki bana donc to resolanga à travers cette émission na bengi les professeurs maestro les grands couturiers les professeurs maestro et avec l'actualité belé na benga rato mekampe kosola ndenge makambo zali koleka. Le professeur maestro, bonjour, bienvenue à cette émission. Ah, merci beaucoup Yannick Wenge, les grands journalistes ngata ba mboko yo. Bonne santé, ça va. Santé kitoko, mozo monara santé makambo to eza kitoko. Stress ka ya liwa ndeko na biso Gianni Faya. Yeah, Gianni Faya. Donc akufi sibitima donc za trop. OK. Lobby to zaki jubonko la lundi to vandi to zui message ya liwa ya Gianni Faya ça que une tant qu'artiste et comédien à sala marambo petam su banotala au sepela na ye moni Gianni Faya nano azap na acteur ngana linga trop. OK. Parce que ça va théâtre mon professionnel ba théâtre les autres ba théâtre lelo ya ba bêtise ba bloka pa mbezanga tina ba Gianni bazaki bato somo ba sala théâtre soko tali théâtre ya bango même ba yakala o eliko comprendre que no bato ba opesa message ba opesa conseil vous comprenez zaki na acteur na linga trop les groupe la bango ba po firenze ba Gianni Faya ba nani wa kufa msuso nani Dadi Kitambala,
jeune mususu wana na poto wana pembe wana donc de Londres. De Londres. Donc ezaki mona bato mo moni so ba jouer so sentir na ke théâtre yango. Ezaki ba théâtre mikolo donc ba mabra ba mbeto ba bloka papa bizangati. Motala mona ba zate. Oui, éducation zate papa. OK, maïso to moni vidéo moko na moni vidéo mo leki na pourquoi balobi kufino na stress ya mukanda et kamusinga parce que Janifa akenda poto kala fa plus de 15 ans déjà balobi mukanda mais toi na poto so mutu akeya boti bota mwana ba pesa mukanda mais boti bana plus de 3 bana bazo ki pe ba classe mais Janifa atika ko zo mukanda te ba bi stress ya mukanda ndetine esali ke lelo Janifa atika biso papa mon mukanda soza jina momi anchor na palais donc bosala mamba mukanda répétez ça vous comprenez soza jina momi anchor parce que Janifa ndazana ne akoma déjà sa boti asali 15 ans na poto vous comprenez à l'équipe étape nyonso pour mutakozwa mukanda voilà il faza na mukanda voilà pour anizo azu mukanda te donc momi na gali momi wa esprit mabe momi andovana et petwa na so Brunel so inani wana ayana banzela maya nga okufa donc na mawanzamba koma poto makomi kuna na poto abalukeli mobali mwana ba petit na bino ya basi baza ko bandoki Orozo a petit esprit a bien que nos petits rato vanda lobby nzambe mutayibi ndenga o développer ma solo mais petit ko yabo abalukeli yo ozune wana OK Janina zagi na moi cinéma o habito yebi ma ya rapena ba mboko moi cinéma bitoko ozo on pas et puis petite wana Brunel wana yazagi petit bitinda mao répétez ça mais azo so ba vérité ozo on pas azagi petit bitinda mao yemtakinda otinda ke ya fai po Jani ko mona ya fai ozo on pas OK yem taza petit wana batinda ke pa mao ekendo tikila ya faye eloko boy kende boy na boy donc ye maone mna tinda tinda la petit wana la beta virunga petit wana beta virunga ti donc moi ba petit wana ba semence moi ba chor répétez ba petit bana semence afona ba nzoto na bango grand terre azotinda yo yesko zo kende kuna ba kompo beta na Jani OK donc Jani ba OK poto ba Jani ba kenda ba kufa na Nyasala Moscovitch banani ba ya la bosani komuna Shaba levé Shaba bakenda levé Shaba ba po ozo comprendre bakenda ikiri wana le poto na bongo liboso bakenda donc Jani ake poto po bakenda po bakisa bulo bazwa ki moi manager mo boya sala ba contrat mo bakenda ki donc ba komi kuno biki mutu tale la poto so ko na poto aluka nene on développer mamba vina donc ba Jani ba ko na poto wana nde abaiki non lena comme na poto na luka pe poto bon batikala arrivé Shaba mtazongaka vous comprenez mais Jaba ozonga kin ba Jani batikala parce que petit wana lokwa ba comment beta Jani nde petit wana luki ba cascade ya ubanzela ba mai bati makolotina ninga ko mapoto mais soit azali moi c'est moi malamu azali mutu moi offert souffrir Jani nde wana voilà pour ba bi Jani asali ba investir 3 fois attention oui na zo bisayo bato bamoni ka lelo mutu akoya kufi mais makambo mutu wana aleki na vie na bato bayebi yango te ozompa mais na moi to moi vidéo audio mo boyo mazolela mawabi olobaki poto zo simba te okenda pe je simba te olobaki ozonga depuis novembre mais ozonga to fanda kuna pourquoi mazo ya mona babiloko wana moni na vie yango fu spiritu to ezalaka ozompa po stress elilo eliaka na kati Jani aotala sikoyo vie na yo azaki na ona mwasine mao so ita mso azaki na mao na poto bi bago Jani ko kufate parce que azaki moi ba moyo musunde to na olinga ezana moyo muso alingi oka pa moni na bozwi ba makambu kombo Vous comprenez? Alors il faut ça à lecture parce que vie n'est pas brillanté. Vie est mbala moko. Vous comprenez? Jani sur ça qui va lecture à vie nae ata la pena qui fitir mais nga kuta na makambo. Donc petit wana nga yaki wana azana awuti na famille pauvre. Donc objectif à liboso na pote za aider famille. Aider famille liboso. Parce qu'on a besoin de janité. Vous comprenez? Azo préférer kuto ki po neto kai baba sango ki tipo abimana petit ya ba petit ya Jani ya ba théâtre. Répétez ça. On a besoin de la vérité papa. Tipo abimana petit la moi. Na petit so Brunel wana. Ndia sa petit ka ya biti. Ya bitinda kaka. Donc petit za la semence à diable. C'est petite sorcière. Mais ce que maestro na baka professeur na baka wana bana poto ba vivant autre moi ça zone ko la mobali bana poto bele ba benginga bele ba benga bi yani ko nge ka oyo na poto ezande yango ba bi poto moi ça dangereux ko leka sida
Attends, tout le monde a dit ça, moi, ça a danger dans la photo. Il y a un autre monde qui a payé des pots, répétez ça. Eh, payer des pots, stress à photo. Stress. Donc, moi, ça comme le roi Mukondzinanda. Ok, on va la vidéo, Moussoussou, si paquet boula, tireli moi si l'art a foutu à courant maille. Mère na bango a $100. Abino $100 ya ngwana tinde la mère $200 ou etikali foutu en courant maille. Oye moment ajoute les $300 tinde le mère na bango. Ti pa ya bon. Mais la zo ebisa, ba moment wa bandoki. Ozo pas. Il y a un moment où tu as des congolaises, tu éviter donc il y a un moment où il faut la ficha. Quand on a momi besoin de faut la fitir que momi est na suka ou baluke la ngate. Mère na moni maman zo piqué ba crise maman après ça qui on a les bosso atiki ba leki na bana papa Jani aza est né de la famille. Jani aza donc maman n'est donc fanatique né matricule 00. Vous comprenez? Donc via maman ni zagi na maboka fire. Na maboka Jani. Tala siko mwana mwasi wana perti nga sai na famille abatu. Famille abatu voilà. Oboti na mobali bana misato okela mutu anata mawate. Un star le quoi Jani. Jani so jouer théâtre. Fini le théâtre au maba Jani. Mutute. Jani zagi mutu zagi aimé. Tala mwana mwasi wana soki Brunel wana tala motema ndoki tala motema mabe. Oko machoko tsamuninga mabilo zata na susia bana ngate obusana bango na mutu ba c'est pas ça poto bana susia bana ba yo ba futa bana est ba na susia ya moni na ba poto wana soki pena fu chapi na pi bakata balaro na ba futa ka bana répétez ça oui faut akata ngo parce que basi ba ozo mutuma kasi na balaro moi c'est ça ka soka ça poto akomi yanke okay na po ba ko tika soko ko luka moi petit moka mukia o yo ba no manipuler na palais ba ndo tinda e ba nini donc eza ma on a basi ya poto Ils prennent. Il y a un moment à battre le roi, biso wa mayeso moment ça porte zo benga na gangele makasi. Répétez ça. Mais zo biso wa vérité. Donc pembe na ba repousser na te. So de chor. Vous comprenez? Tala acte boy siko Jani pertini bazu na famille na bango. Au moni que mawa ça qui moi ça vina. Tala ne mawa zo li. Elo na comprendre, elo na. Vous comprenez? Yego parti ababia bengani batata to nandako. Ba ye matanga bengani. Oui, il a fallu bien bengani bango. On les a donc oka donc eza moi kabal moko donc abandoki bato théâtre na binoana bango bato kisi bato makam donc ça au moins théâtre kalezaki bato bazo ota théâtre bazo matea mais théâtre lelo bango la théâtre voiture banini bon holandela bango la pe place malonga la zate donc azape na mbongo te ba kinzo kisi moko pa balinga mbeng na poto wala kisabatu oui vous comprenez donc critique penao que bato baté ya ma isa sous dans le théâtre zoté le théâtre zoté ali soute le théâtre zoté ali soute théâtre comme nango place bato bango mosana bango ba réunion na bango bas po na bato théâtre balingana ka bango na bango vous comprenez o abetaka o so na mutu mususu mona muta théâtre mais ayibi ya bimana fio mais fia pas ça sur ba type ne mususu ba ministre ba député bazo alar kuna ba benda pa na donc ça donc Dio moi ba maspecter ba sangana bato ba théâtre vous comprenez OK mais le beto mona na kati ya Kinshasa théâtre wana na tolobika parce que ba ma théâtre koto Belleville koto Sila ko swana ba guerre ko fingana mais kasi nazo ba sukisa makambo ngo ya ngwana so yebsanga so Belleville na Sila ba wela ni ko aza moi so aza moi elo ba wela aza ba biloko mona kasi wana o ba welaka vous comprenez ba welaka moi si po ba ba mibali. Répétez ça. Oui, la vérité, ba pecho baza bon ba pecho baba la te poani. Pour ba mibali. Baza mibali so ba wela ka basi. Ne baza na bango basi mais ba wela su basi. OK. Yango so mona ba biloko na bango ba théâtre wana mo ekeli liboso. Eza kutu ba biloko mo kutu ngana tala yango su te ba théâtre bana ba Jani ba tira ba biloko wana na tala po oh ba to ba mo sala ikoma so ba ventir. Jamais ko vanda po conseil za raté. Mutu kuna mona sa mo ba théâtre bien muke si la wana. Mais ba wana musu ba tikali wana oh musu mabundi yango finga batu. Donc o pecho so ki Jeremiana ye ka ba mo finga. So ye sa éducation ni opesa bana bazwa attitude no finga voilà qui impolité ça mais bato ba se prendre bato ba instruite papa pour mutu azana mwasi na bana ndako ata bloka ndengwana yo se prendre mutu mo finga bato bata fali a to donner ça ba on pour mo finga bato wana hein na on le ba ko ici un échec pour nini ko fingele ba ko ici ba fo mutu na bino anati fali on s'en pas mais est-ce que toi matanga yo kutu papa matanga ezali mais il faut toucher makambo tout pour ko benda batu matoi pour batani ko yokati bon pesa na ce message na bana poto ba mibali na bana poto ya basi parce que likambo oyo balobi Janine akufi wana
akufi na mukanda te do ba lukoleka libulu mo bongo ba kundiye na tombone ba okomanini azangi mukanda me atiki bana batebele bana bakana ye bazana potona bazo nyokwama moye kuto kozonga Kongo ezate yango siko liwa ya jani fote ya bato ebele ozo comprendre bato mingi faut bazwa conscience oza jeune garçon na kin otanga ta muso banchiki na yo be oza na musana na yo tamba internet ka to kota au moins mon apota ko mo benga yo bo ko déranger yo zuma kamno tiki opesi nyonso te moi ça po mobalo ya solo jamais ba bengisa na poto répétez ça mobalo aza mobali ya solo jamais ba ko bengisa na poto ozo comprendre faut que poto yo moko faut que papa na lobi tant déjà yo ba obengisa yo oza ko za ntaba mutu ozala donda moi dire te voilà ozo comprendre oza mutu moko okelo kwa mutabitinda oza kwa mutu na colonisation faut zo pena taba ko coloniser ti yo yeba makamba poto ndenge ezali surtout mo bien soza mukanda et que c'est le petit moment à sali jani aibika ki woni za clé au place akangi donc on bouger te bien moi biso ba tiper mo poko beta mo ba jani a star awoza pe mo libala ba nzonzi bani so mo mi wana so yoko kana ekoka mutu ana sagi boy yo tiko zo mukanda mboko te donc clé akangi so ba jani ba ba tumo atali ba masa tu ba kenda ba po ba nani ba zozo ba mikanda ba sami mokili ba zo ba bika ta ba petit ko ba 2 minutes petit na 2 minutes to zakani na ba moko petit na 2 minutes to kenda tina shop na ngai petit 2 minutes azaka na mboko akenda rapport azonga akenda tozani ba matanga ebi vini maestro ozo comprendre le petit 2 minutes akende kina ozo pona nini petit 2 minutes la kisaka mobali ya solo akenda poto même bat mafinga kwa akenda na nzela ba ko meta mtabengisa ye meta bengisa ndeni na oka masolo meta wala ba masolo lukuta papa kaza ata mesoba avant ça vie na elelo ozo comprendre na ba José de Londres na basi mbabengisa ye ata José de Londres kasi même ba José de Londres ba yanke ba noko parce que so ba lande makambo ndeti falita msu José Leon depuis makota mabele mais tant atali momi oyenga bengisa sa so ba buzoba donc na noko asuti babi la duchesse pe makambo lekele na mwasi na ye simba tika bambila kani ya na zolo ba donc mwasi ka soki okei poto mwasa bengisa yo bani bali na bezobe na bino matoi mwana mbala solo ko zela te mwasa bengiso na poto voilà mutu ba bengisa na poto za mwasi po basa on po bengisa na poto boy abaluke le pesi ba kuna ba baluke na ba donc tant qu'on m'a déjà kuna tant so bande kone bazali banya ezaka boy bakoti eje babebise mutu aizaka boy mwasi aizane mwasi mboka mwasi boy na bo ozo mpa so ba batu lokwa so mayeso ba biloko ani roleka te mama na dictateur ozo mpa ya osakana te na ndenge siko ya propre ya bia ya kunyonga te ya esprit nde ozo mpa wana zo kimisa ba chance poto mama sa poto benga ngala so na posa poto na ke poto ngamu mwasa bana ngaba na poto siko yo ebetela ba masolo poto ani ozo mpa ngala wozela po ngamo nazalia na designer voilà un grand couturier so le na bika dake poto na place na poto ezati na okina ndaka moto be boy na bo bato zo mona bwana so de gigolo bakomona ba to benga bangwa ngwana o ba bazo bengisa so de gigolo donc mobali mo na vie na yo za na conscience te oyebelo ko luka na vie te ni moi se fa bengisa mobali solo azala musala o azala makambu naye ana besoin mo sa bengisa te lukimbongo yemo ok lukimbongo ke poto aza respectueux batu nyonso ba moneke o muta solo ozo comprendre ezate yo mutu tata mukolo boy moi sa bengiso comme kuno yebelo te moi sa Alexo o Magdo aba kinda ville bo o ta comme le roi moi na iti ya okene kopne na yo so ba san mais le lobby moi ça ya Jani ada bimana petit Jani ka oui ba petit on a za na semence mo wa accélérer Brunel wana ozo pas yo ozo boya mbali no pona moi so eloko nini o Jani po petit on a za no pire petit Jani so yo eloko nini o petit on a leki Jani o yo landela petit wana omoni ka zaka mutu moko yo azo benda petit parce que ebiki a osimba petit lo mwana muke azo utiliser po ebe pa Jani biloko ani o lekate yango clé ya kanga Jani ke a otira ozo adokite ozo comprendre on peut se conseiller ba mibali bon basi siko basi ko tuna conseil apesa ba on te po ba yoka te ba ba to mabe ozo comprendre basi mboka parce que basi bazo luka parce que yo mwasi ya solo olongo na Kishasa boye ko luka na mboka musika wana mboka mindele po atumso ko lobo na koma français yo so mo la français mwini répétez ça o sa ba lo lendo na koma français français mwini dozala yo so mo la français mwini o na koma belge mwini dozala mboka na bino za Congo so bozo ke ba poto pani lelo so otali batu nyonso ba otala bo a retraite na funa zonga mboka na créer ta moi ferme na ngai boy na bo pani parce que mutu nyonso conscience nezo sala ke non ba âge parce que papa so jo comme déjà 60 ans
55 ans comme j'avais âge mozo qui na retraite faut que je paye sanzoto alors so Jani atali âge ya komina ngosiko po Jani lelo baba 5 quelque ozo comprendre so azo tala sko lobby na ye kanda suite na kina sombe loko ozo mona sko stress ani sto ekita petit moto zaine to botine ba na zu petit moka muke yuma mo tena pale donc so za na papa so za ba nerf solide souka na ngeza ba AVC za ba liwa OK ou bien ça AVC 3 fois 3 fois mais bien on mais ba ngone ni za ba bloko mon ka bloko ba artiste ba bombaka ba star do makam na bongo bimara bimati ba takati ne ba iba ba makam ozo comprendre donc à souffrir moi c'est ana anyongi Jani papa Jani kufa na maluba mnoko na kombo amona na mwasi mais moi c'est un maudit papa aza maudit yene ngazana donc même Jani lo akoti mabele ayiba ki yaza suna via kitorote parce que ba tutu ba roinaye donc entourage ya Jani a ocha sous patte même entourage ya artiste a ocha sous patte te mutu mo bengete ko ya usala musala parce que abimi mbuma mabendoki babiko ba congolais so ba moni bobo ke leso mais il faut tout faut lapider ne petouana au moins pas ba mboka nzaka ba mboka ba loi papa mais bana même bana ba roina ka bomi wana parce que tant ba yoka histoire makambo sala papa na bango ba roina yo mona wapi mobali na yo botine bana faut ka tamba wa bana wana uzomona donc ça pour $500 wana na ba 500 papa mbongo wana zozwa wana yo kanti suka nango mutu ni azombonga na bunga papa na ebisu ya na vinde to zaraboe jamais mona mutu mo sala musala ba futa ke akoma patro pando sala aya zakate répétez ça oye bien ngote jamais mutu mo ba sala ke komi patro obongi na musala ezakate OK ato sali musala ngondenge ni na so aozwa pension mbongo ba peso so maka lupango otika nuko pauvre ino mozate ozo pas donc ba petwa neza ba erreur ezaka ba moyen de vivre aux ala bien. OK, merci beaucoup maestro. Passe un message à faire Gola à Obeta parce que les amoto ou appuyer à faire Gola bandakala le 20 dans le 21 kalaming le 20 dans le 21 Dida Sarina donc masoleza kitoko donc wana uteza donc lo ekanya internet mikolo moi mo na tam susu maramse ko ya bo ya actualité mse ko ya mais on is at top ozomona fanya sali kotaleka yemo na betre ko bali solo entanganga pina monike bata tinda ina tereba ko ya lungoli bazebola ko titere me banzadi na bawaya na bawaya baze ko abim o so moni mise moko mi trosika ngai seke déjà ba me bawaze ko ba vie moko ba piri parce que waze ko wana o moni so lelo o moni batu mingi lo basungi na raison papa même bawaze ko wana ayebe ko différent waze ka faire ndo lingi makasi bazaki a bon terme masolo kitoko mais waze ko er moka abungo mona na fali eloko ayina ni eloko comment yo papa mo bimoko bando mwana mokebo ekomi no wario ya kimukolo ozo comprendre mais so lelo comprendre que mbuma mabo parce que okendaki ezaki aya étouffer musique ya Congo OK musique eza ba tabula ibatika ba grand calais ba to danger ba beta musique ba kinkesteke menya ba papa wemba batika rumba yosko mutu moko oya o piatini masolo ana to donc mutu nyonso lelo conscience ezongi ba comprendre que mutu c'est mutu mabe. OK, merci beaucoup. Maïs Toko Minasuka, petit message non pour matanga ya ndeko na biso papa Jani Fire après européen ça message na bagula nyoso ba otala poto ka matanga pona matanga en tout cas ndeko na sape manakimia izanzela biso nyoso mais faut kufaka na ninga bien. Répétez ça. Ozo comprendre. Izanzela mutu nyoso okufa yani kuenge mutu otika la nzeta na mokilo azate. Mais faut kufa na tango neko ko kufa te pona ba stress a moi si moi apesa ko ba stress netinge ko sa melangati. Ozo comprendre. Tokufinga ikosa emelanga te parce que vinenge zawa na mutu na mutu faye bagozwa vide na maboko yo mwana mubali bunda na vina yo mwana mubali azate là on azo comprendre te mwana mubali okomi ke olongoli pene esprit wandozela mwa sabengi so na poto mwana mwasa nda akenda poto yo yebi mamba sanga na poto yo yebi yo zo zaka batindelo tiko ke poto yango okokuta na ba réalité wana so ba mwana aza buga aza papa ndeti mwana mubali bugara eza tina monte pa mwana mubali so za buga fo push voilà ozo comprendre boga mobali et puis so moni za moi mbali ko chacha babiloko na nini ko chaba choko wana fo mobali répétez ça oui ko ba yeso de ça mécanique o lingate yo lingate yo moi mbande ni o lingo zo attach te ozo comprendre moi mbala ka ndingwana te moi mobali aza moto poche ne fwe loba yango so tali basa kitoko mingi mbele mo baza mo kitoko te ozo comprendre parce que ebike ngambali na nga o aza se bagarre aza mutalamuka na tongo poso moni bato kitoko wana alamuka neve alamuka ndo chacha batili roi mwasi azo batelo onyo sa na journée ozo comprendre voilà
donc pour la matanga donc tant que na jobura matanga faut ça ma parce que na bi qui petite sœur à mawa za rapé awa moi n'est pas à awa donc faut to tcha bango poa to ebine nini ba pour parler aux ala to kuta na famille to ebane matanga esala ma po jani az artiste munene na mboka na biso donc et rolera na persité donc to pesika ba mes condoléances na famille penza donc to kaboli mawana bango et puis pour ma dida sarena bimo boyebi ba golwa donc Kisangala toujours za na poche. Donc pour concert wana ezala donc iloko beta mana za kusakanate. Ça va you faire malikolo. Papa obimaneli a roya pe na parachute. Pour ba surprise ezebele. Yo ba ta kuto place ba répéter ba nimba ba yebate. Pour ba rotinda pour muto wana donc ala ba pia bebele. Na rotinda obebisa ba makambo. Ok, merci beaucoup. Vanessa Bof, 3 fois King Kabo. Ah, Bof Kabo, 3 fois King. Donc, Mikolo, Bof, à ce moment, on a été pour fouiller à la maison. Pour ce moment, on a été Mikolo Lekebele. 3 fois King. Moi, ça Pembe. Maître. Tedi Monyano. Yazanga Ate. Toujours. La petite Gilon, Moussal, Nanzame, Mikolo, Zokima, qui m'a bonzambe. Mais tu dis qu'à Ozong la Kaka. À Ozong la Kibonzambe. Moukulu, les grands coiffeurs. Yeso, Lingomo Nae, toujours na Picadilly. À Bongiso Longi. Donc, comme Kitoko, Moukulu, Tobosa Narate, Pati et Moni Moussa Nanzambe. Apôtre Charlie Moubiala, via ma petite Nayakati. Mikolo a un cheval. Un cheval. Nicolas a un cheval. Donc, Mercedes a candidaté. Ma Nicolas peut n'importe Charlie Moubiala dans des fois. A fongol ma solo pour Donguya. Nguya Nekiti. Ok. Là maintenant, tu as le micro comme le fan pétro, tu as le belé fort. Mais faut pas la biso trop parce que biso toujours ben batmato, tu vas te conseil. Toujours internet tepo. Oh ya ko les bat bani biso toujours ya to pesa des conseils. Donc tant mutazo na internet a offrir bat bota la quitter. Faut ba yo ka conseil tali émission muto fingwami. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est la première fois de regarder King France Télévision. Beaucoup de s'abonner, abonnez-vous massivement pour ne pas rater ma vidéo au Kokota na Sima Yamikolo. Zaki Yannick Wenge Motatona ki bonzambe, la dagna ngamba pour la bino le professeur maestro. Yé aye internet pour na ko lesete, pour na ko fingate, pour na ko zongi samtu na nzela. Zate mutu wa zam piaker avant na elo ça les arrêter habiter na ko mananga ko ki osa mission na wengete. Avant de ça makambu car par la maison batamisala banini mais roya internet pour na couper sa conseil na bateau ba kotambola na ndenge elongo boni banité parce que bana biso bana pose éducation congolais azana pose éducation il y a malamu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Mukulu Salon Mukulu na Picadilly na Yoville on kata suki tunaka Mukulu na Picadilly Cavendish na Roki to pe Cavendish na Anta Picadilly za na okuta na Mukulu bakati suki ozali mobimba maison ba tumusu boy ba cité bazobunga maison za toujours na coin ya Cavendish na Roki na robots ka wana so tunika baye sur les grands coutiers ba matoli kolo mobimba. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver. Balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so toloba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Nous avons la personne master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam